ya liboso topesi balandi na biso nyonso bambote oyo bakolanda biso balandaka biso babone na biso nyonso topesi bino mbote sali pa nyonso bokutami lelo tolingi tolobela mo eloko moka ya mukie ya mbangu toza na 4 choses toza na biloko mine oyo na vie soki eleki ezonga alisute 4 toza na biloko mine yango tolingi tolobela lelo na mwa tango moko ya mukie kaka eloko ya liboso eza maloba na biso tango tozobimisa maloba tango ebimaka ebimi ezonga alisute moto pe ayokaka tango ayoki esili yango maloba ezaka na pouvoir makasi maloba ekoki kopesa bomo ekoki pe kopesa kufa toyeba nini tokoki kobimisa na monoko na biso po soko ozobimisa kaka maloba na yo ya kitoko maloba no ezosala toujours ya bien ezopesa bomoi ezopesa eloko ya kitoko eza bien makasi maloba na yo ou bien maloba na biso ekoki kopesa bomoi na sens ni so bimisi loba kitoko ekoki kosepelisa pe moninga ntango asalaki mokili asaki onka na liloba eloko musute nzambe alobaki mai ezalaki nzete nyonso mbisi na mai nyonso alobaki ezalaki kaka liloba eloko musute nga na yo tomituna siko eske maloba na biso tozobimisa tolobaka po maloba ekoki kopesa bomoi ekoki pe kopesa kufa eske maloba na yo ezopesa bomoi na ndako na yo na milie na yo pa yozali maloba na yo epesaka bomoi to epesaka kufa maloba no ebimaka mpona bolamu moko boye to mpona mabe deuxième eza opportunité tango ekomeli yo kotika yango teleka ta musukutu eza kaka pe moko wana o nzamba atie na nzela na yo o nzamba atieli yo wana na likambo na projet na eloko olingi osala opportunité wana tango epesa mikanga ngo penza kotika ngo teleka simba ngo penza profiter na opportunité wana osala eloko ya bien olingi osala wana eloko ya bien wana ozokanisa wana oza na tana ngo te mais tango opportunité ngo epesi profiter sala ngo kozela sute kotika sute po soki eleki ba opportunité mususu ezalaka mbala moko na via moto moko kaka mibale te ma projet oza nango wana ba idée ya kitoko wana oza nango tango opportunité ba ekomi profiter po soki eleki esili opportunité o nzamba tiaka na bomo ya moto mingi ezalaka moko mibale te misatu te ezalaka moko siko moko wana soko kokaki ko profiter nango te ozwaki yango penza te ndenge sengeli opportunité wana tango eleki ekei esili tango koyata mususu yebaki nazwaki opportunité fali na sala bona sali te nazena opportunité fali na kende bona ke esili eleki tango zwi opportunité wana osala eloko moko boye sala ozo opportunité tala moninga tala ye ozo opportunité oede moninga wana ye ede ye opportunité wana ekomeli yo tamso ekomeli ndeko na yo te ekomeli ya na oteleki na yo te camarade na yo te ekomi pa na yo po nzambe atia yango na nzela na yo atia yango epai na yo profiter nango kotika yango teleka po soki eleki esili ezonga sute to profiter na opportunité o nzambe azopesa biso tosala makambo ya misato toza na likambo ya tango likambo ya montre réveil na yo beta na 5 heures na 5 heures wana oyoka te obie beta kite sona kite tango susu mukaboye 7 heures musale banda 6 heures o récupérer susu 2 heures wana 1 heure wana o eleki wana esili okomi na musala retard osala 8 heures de temps journée wana osala 6 heures de temps poko mai retard ese eleki kei tanso keleki ba récupérer ngo lisute eza lokola mai tango ezoleka ne bale o wana eleki wana ekei ezonga sute ofanda wana penzo ozozela omona ke mususu ezoleka o wana eleka ke beta tour tezongela wana esalama deja ndenge wana na temps toza pe bongo likambo tango wana epesa melio mama tango wana eza ya yo mapambole sopami profiter na mapamboli wana ekomeli yo
futur est comme à présent est comme à lobby passé mais passé et tikali ka passé ozonga souté donc tango ezoleka ekoya li souté lelo toza samedi soki samedi lelo esili to koma dimanche samedi ya le 22 ezonga souté ekei esili pona libela eleki to profiter na tango na biso na tango bapesi biso soko ozelenge profiter na tango wana ozelenge sala makambo ezosenga ke osala na bonzambe toujours ya to profiter na tango na biso po tango eza ekei eza ka bongo tango ekei eleki lelo oza na 22 ans lobi oza na 23 ans ozonga su na 22 ans na wana te lelo oza na 50 ans ozonga su na 50 ans wana te donc ozokende o ezoleka pe ezoleka ezoya lisusu te keye libela to profiter tango wana epesameli osala eloko moko boye profiter na tango wana kozela su lobi te sala eloko eza bien osala na tango wana ezopesamela wana eza bien makasi ya suka o toza nango po tolobela lelo eza likambo ya confiance eza singa totalaka singa nde ezalaka siko ozwa singa katango kanga mwa lizita eske lizita wana emonana te emonana surtout soki esila na likambo moko mabe osalaki moninga mama papa po ezonga ekomi pasi mwa ndambo wana ka po ezonga ekoma pasi makasi likambo ya confiance ntango moninga apesi yo confiance kangama sala eloko ya bien respecter confiance wana moninga apesi yo po confiance tango moto alongola confiance oyo azalaki nango mpa na ye ata osaleli nyonso confiance ezonga asu te ekozonga me ezonga mobimba te so ezalaki na 100 ezonga ata mosusu 70 80 60 me ezonga su 100 ndenge apesaki yo ezonga te toyebaka ndeni na kozala na moninga po tobebisa motema na ye te confiance ekita te edimine te esila te po esala bien toyeba ndenge nini ya kobatela barelation na biso ezala na bana na mibali na bafoyer ezala bien makasi confiance soki eza te bomarché kutuna ndeni moto oza na confiance nete oza pembeni na ye nga na oza te kobebisa confiance wana te po confiance po moto apesa confiance ezwaka temps ezala passe siko ntango ebebaka esili ntango ekendaka esili ntango epanzanaka esili ezonga asu te ezonga te wana tomekaka tosala na opese nazozongisa confiance wana tozalaka nango te wana tolobaka kaka balobaka ya monoko ya likolo ezonga te yango tobebisa confiance te toyeba ndeni ya ozala na baninga na biso tobongisa barelation na biso togarda baconfiance oyo baninga baopesa biso tosala bango mabe te tozongisa mabe te nzambe akopambola biso na yango mpona kosukisa tokoloba ke tokontrole maloba na biso tobimisa maloba kitoko oyo ezopesa bomo ezopesa kufa te nzambe akopambola biso toprofite pe na maloba na biso topanzaka sango malamu mpona lokumu ya nzambe opportunité oyo nzambe azopesa yo kolekisa ngo ndenge wana te tosala makambo ya bien na opportunité oyo nzambe azopesa biso mpona lokumu na ye na bonzambe esala bien makasi ta oyo tozwi oyo nzambe apesi yo na nga kolekisa ta na opa pamba te ozolekisa ta na makambo boye ezanga nango ntina eza bien te ta na yo lukosalaka makambo eza bien oprofitaka ta na yo na makambo moko boye ezotia implice na vie na yo kolekisa ta na opa pamba bongo te na likambo moko na makambo boye ekopesa eloko te non eza bien te to profita bata na biso to sala makambo malamu ezosala implice na ba vie na biso na ba foyer na biso na makambo na biso na ba projet na biso eza bien na pesi bino merci o bolandinga o bozwi chance ya kotala nga na ngonga oyo zekembi bambote bele pa ozaka tumwa mama na Braston yaya bambote bele na pesi vie nanga mokota JP Musungai Kasenda na France bambote bele yaya
Hortense Kapula, Hortense Kapula ya papa Guy, bambote bele mama kuluta bana, na pesi bino bambote partout. Papa Kiri ya mama Thérèse, na pesi o bambote bele Thérèse ya mama da Vanessa. Tomona ni mbala sima, bosa abone bele.